bandeko balandi système à liste lokola liste surtout ko accompagner bongo vision tata mokonzi ekolo Congo na kolandisa masima ya nomination ya ministre délégué ya défense pe o ateli ba ancien combattant après démobilisation ya mobondo ko lancer message ya kozongisa biloko nyonso bato ya bokola biloko ba ancien combattant awa toza bel et bien na mboka ya Maroc. Toza na Maroc et pas une excellence ministre délégué. Il y a ancien combattant à écouter la condition nini ba ancien combattant ba vivre na Maroc et qu'au canapé na oyo ya bande ko na biso ya RDC de toza awa visite officielle na mboka ya Maroc. Tulongwaki na Casablanca, Rabat, na zangambo côté naza accompagné ndeko nanga Monsieur José Tabata Tembo, il y a awa bel et bien délégation auto accompagné ministre délégué. Mon amboka mbote. Mbote ndeko Didier Kiko. Merci kaka ndemo tuko tesamo fallait qui excellence et désert denga misaki déjà que des fois ça là ba effort union surtout il y a komeka koyeba lolenge ba pays ebele ba jiraka ba anciens combattants il y a mboka na bango voilà pourquoi tango kutanaka na ambassadeur marocain Nicolas Toy kolekatalisaka ye volonté ya koya ko échanger d'expérience pe ko arracher ta partenariat moko na ezali kotala gestion ya anciens combattants. Voilà pourquoi depuis tout combat qui joue na Casablanca tozwaki de la ya autoroute bokotala na ba image ti tokomaki na Rabat ville sika tozali loger na kati ya cercle mess officier sika moko oza kotala kaka ba officier nde ba pemaka bongo nde sika bayambi mwana mboka Eliezer ministre délégué en charge anciens combattants ya République démocratique du Congo. Alors jour à liboso akanisa qui était falaki akutana na autorité locale ya kenaki kutana ministre délégué auprès du gouvernement chargé d'administration militaire. Donc administration de la défense nationale. Monsieur Abdelatif Loudi, ayamaki esima kenaki kokutana pe na bakambi ya fondation Asande. Fondation Asande il a des structures où ils allaient s'occuper na œuvre sociale union sur les anciens combattants na Maroc. Ils ont représenté na plus de 22 régions où ils allaient constituer Maroc. Voilà pourquoi mokolo et lundi lelo il fallait qu'il y ait kitasiko et sika centre socio-culturel na bango ezali. Sika bazali ko gardaka ba retraité na ba ayant droit, c'est-à-dire ba dépendant ya ba retraité ya armée. Voilà pourquoi mon amboka Didier nde tozali ko na kati ya minito boy bazana kati ya réunion ko sula. Ceci ya mon amboka Eliezer ezali été il faut que zala partenaire ya bato ko la boy. Pe ba pelo lengeni ba ancien combattant lelo ba ko zala valoriser ndenge pe ba paya baza ko valoriser bato na kati ya mboka na bango. Donc souci à ndenge de ko chipe ça ko lo ba souci à ministre délégué. Il y a ancien combattant ezali boy conditions de vie ya ancien combattant. Kolala na bango ko vivre na bango et ko s'appelle lenge nini yanga ko tambola ako beta mutu par mécanisme nyonso ya koluka solution ya mboka na biso Congo to se rappelle ko la mboka mosusu to ko tika kaka simate yango bandeko nanga tu bozolanda biso er yangoyo soki mona linga sala armée tinda ina bokebi nyonso tout parce que Congo c'est telemi ministre délégué a telemi ya kolanda ya kotala vie quotidienne ya ba soda après musala soda ko vivre le lenge nini soda ça doit à famille azo doit tant que ça bana azo na doit ya ko vivre la moto nyonso tout na ko senga na Manix Kembolo Manix Kembolo talama tela biso résumé ya boye ina biso na mboka Maroc.
séjour au Maroc parce que, comme vous savez, le Maroc et la RDC ont toujours été des pays amis, si pas les pays frères depuis des décennies. C'est comme ça que dans le cadre de nos compétences, nos prérogatives, nous dévolues par les commandants suprêmes, nous sommes ici pour l'échange d'expériences, mais également la recherche des partenariats, comme ça a toujours été. Dans les moments difficiles, le Maroc a toujours été à nos côtés. Nous également, dans les moments difficiles du Maroc, nous avons toujours été à ses côtés. Voilà pourquoi nous venons ici pour cet échange d'expériences, des partenariats, surtout dans les domaines des anciens combattants, des militaires retraités, des invalides.
Vous savez, le partage des informations et de l'expérience permet à ce qu'une société puisse évoluer.